Ozali nzambe ya bomoyi. Yo mlozoka nzemba ngo? Ingeta papa ezali ngai. Ozona na mbula ni? Eza nzembo ya 2013 na bosanité. 2013. Kaka na Kinshasa wa? Oui, na Kinshasa awa na Njili. Tango wana nazofutela na Njili na quartier 5 na balabala Bita. Mais nzembo ngo ndire ekomilaka yo nzambe asala olika mwa kitoko ozoko kumisa nzambe ozoko sanjola nzambe ilaka ndenge nzembo ngo ikamuli circonstance ni ozala nzembo. Merci papa Kif. Na bomo ya mutu bien na chana vraiment na bomo na ngai makamu mingi kwelela ngai ya malamu na o ya pasi e ya na bomo na ngai. Alors nazaki na makamu vraiment ya moi mikakatano ekwelaki na kati na bomo na nga. Makamu penda ya pasi penda santé ezalaki malamu te na santé ya molonga ni na ngai e bi makamu ezalaki penda kotambola malamu te. Alors nabanaki vraiment kotambusa makanisi mingi na bomo na nga. Na komona ete na se atango awa pona kozwa mwe loko pona ko comme un peu stable et comme quand banzela mikuse ko kende gauche droite tout ça. Mais biso to sali batu oto ndimela nzambe na bomoyi. E nga na benga mi kimbangiste. Bana bomwa na nga na zwa batem na lingoma mususu te. E bana bomwa na ngai papa Kif na kota te o ndaku ya nganga ndaku boye obe esika boye bakena ko sala makambu boye tout ça na bomoyi na ngai na kota la banda ndenge wana te. Lakini ko talisa makambu na te. Donc confiance na ngai mobimba motema na ngai elikia na ngai ezalaki patata nzambe. Mais pour nani makama makasi ya pasi boya na kati na bomo na ngai. Alors na bane ko kanisa mingi. Bana Israël bazaki na formule mo bazalaki ko bondela. Nzambe na Abraham, nzambe na Isaac, nzambe na Jacob. Et ceux qui ba utiliser formule wana nzamba bana ko agir ko lakisa bokasi na ye. Il y en a qui même plus loin. Dans l'histoire de Daniel. Et Daniel se réfère toujours à Nzambe wana. Et Bokas Nzambe wana est monana qui na Daniel 4 na libulu na nkosi. Et na batu afunda ki Daniel na baninga na ye tout ça. To yebi histoire ndenge zalaki. Na ndenge Daniel mwana musana na kati ndako ya mokonzi aboyi kolia ba viande banini kaka ndunda matembele tout ça. Mais suka nango Bokasa Nzambe wana monanaki et mokonzi a organisé une cérémonie pour ko kumisa Nzambe wana. Alors j'ai commencé à mettre en doute Nzambe biso to sambelaka vraiment est-ce que Nzambe ngo vraiment asaki Nzambe wana vraiment parce que Nzambe wana bana ko agir. Et pourquoi Nzambe yanga na tango ngana za komilela oyo na sangisi na banzambe mususu te il n'agit pas aduti kanga kat na pasi ya motindo boy. Papa Kif Nzembo wana yaki do na benga ngonze munanga pe zong sanga mutu. Et na lalaki lokola ndoto te na zoyo ka lokola mutu azolo bananga na zali Nzambe na bomoy na bongo na kate. Donc on dirait maté ba to te yanga Nzambe uzo se référer wana uzo mona final misanga Nzambe donc muta to betranga li solo azako se confirmer azako ko longo ko ça non de lavage de cerveau azo te yanga Nzambe uzo se référer uzo mona vraiment que Dieu tout puissant abana ko sala tout ça nga et puis na bongo na kate o nyoso na lobaka na kokisaka yango nazali solo Nzambe na nguya. Donc bande on dirait azo te yanga mais avec force ko yebisanga ke na de gauche droite te Nzambe wana onga na to mona ke fin
ngie wana esima nango ebongwani mélodie eza mpe mélodie yango ndenge babandaka yango te eza goût ya badirigeant oh non na lokito avec autorité ozali nzambe na bomoi solo obongwana kati miloba na yo sekino ekokisama ozali donc avec autorité suka nango nzembo ebimi ngamo nazalaki surpris ikomi nzembo moko populaire na kati ya Lingomba. Papa Simo Kimbangu Kiangani ye moko ayoki nzembo wana pe apporter correction parce que ngana nazwaki na tango yaka nzambe to nazwaki na tango na biso obenga minzambe ya kisolo kele dalunga ya mais pour toujours ko benda nga i papa buna matui alongoli ya na nzambe kisolo kito c'est-à-dire à se confirmer le sous kat na bomo inanga ende na zolo bano papa ki fina ko mata tamo na moni santi likambango open na bana ko loba pona bana ko tungisa ye ko tsaye en doute à résoudre à résoudre na zolo bana na ko mata tamo na pe moli mo santu à résoudre yango donc et pas ngai na komi siko satisfait na komi satisfait et na ko hésiter te pona koloba nzambe ki solo kele dialungana dangenda kuntima ozali nzambe boyema na extrait na ngona ozali nzambe na bomo solo obongwana kate liloba na yo sekino ekokisama ozali solo nzambe na nguya. Donc tant nazo sentir eloko mususu ezape occasion na profiter pour na koyebisa libota ya tata nzambe bae autant mususu totaka doute na yebi ba makambo mingi tokuta na mokili ekotiaka biso ta mususu ekondima na biso mona mettre yango en doute. Est-ce que nzela nga zosambela nzela nazolanda est-ce que eza penda ya solo est-ce que nzamba nga zosambela pe nzambe nazotie likia est-ce que na tie penda kondima na nga est-ce que eza penda ya solo kana yebisi yo nga papa buna eza ya solo nzambe Simo Kimbangu azali solo nzambe na bomoi. C'est le même Dieu oyo azalaki na bana Israël oyo asalaki alliance na bango oya makamba somo totanga na Ancien Testament to mona kondire nzambe wana zaki nzambe musu te. Nous vivons aujourd'hui le même Dieu, mais ceux qui biso to mona makambo mususu na mandenge mususu bamba te zali keke ya suka ali ko perdre bana ni mingi te azo pesa biso occasion à se confirmer na nzela na nga et bi botala bido moko attitude o papa Simo Kimbangu Kianga na zakana yango na nkamba tango nzembo yema maka et tout ça na caméra na boyi tout ça na église de réveil te na kolobela bino munene likambo asali kati na bomo nanga mais na yebisi bino kaka ke azali solo nzambe ngai da yebisi bino ke azali solo nzambe na nguya asukisi na noa